abima nini abima na butu azawa petit na ngai o le varate azawa azo solola na to IDPS à côté kalaimo. Allô, bonjour monsieur Justin. Bonjour. Je suis Patricia Mananga, journaliste à Bomoko Média. Vous êtes en direct dans notre plateau. tozana ya wa petit na ngamoni ke basubaro donc songa na la ya tembe mouvement menge kota yo tozana ekuto nga tocha novela salanda ba film novela tozana ye awa to bengi yo pona koyeba supplice. Est-ce que VK aza vraiment na pavillon 8 na chambre D kuna na makala? D'abord Roger numéro nanga. tozana ye tina minute na bano ya zawa mo petit na ngai. Depuis quelques heures, l'actualité a changé de cap ici en République démocratique du Congo, plus précisément à la capitale Kinshasa. Toujours bien sur le soleil à Covid-19 après arrestation. Il y a Vital Kamerhe, il y a cabinet, il y a chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, président, il y a parti politique Mounene à la République démocratique du Congo, Babing Bongo INC à Toza Musikate na siège na bango moyen kutu ya kopusana ezali te pambate et comme zone rouge ezali sécurisé pour la désordre oui salama ki mukolo ya lobby après arrestation il y a président ya parti na bango tokozonga na plateau na biso poto développer to benga pe bat pona kozoba détail ndenge nini masolongo esalema ki bakanga ki ndenge nini lekana ki ndenge nini ezalaki pona nini Vital Kamerhe azalaki bongo arrêté tozonga na plateau bongo tokuta na sima. Voilà très chers internautes tozongi bongo na plateau na biso ya Bomoko Actu, bienvenue. Merci na ba obauti ko kota sikoyo, merci bo continuer ko kota surtout ko partager vidéo, bozanga rater ko commenter surtout ko aimer et ko sala ngai vraiment bien. Voilà, to kimi boyebi kaka awa na République démocratique du Congo ndé ezala ka zone rouge ba ko zo bino mukamate o bakangi Patricia Mananga. Voilà ba bi la loi c'est la loi, hein? Ni né au-dessus de la loi, tala veka ko bakangi azali kolo ya loi te il fallait ko respecter ba policier ndenge ba ki ki wana ezali zone rouge na sala kaka annonce na ko l'axabino qui déjà c'est bazo sécurisé pas battre basali qui désordre kuna rapport ya arrestation ya Vital Kamerhe na mon article moko ba komi awa après son audition au parquet général auprès de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Vital Kamerhe passe sa première nuit à Makala dans des tozali kolba boy VK azali bon na makala bozo mona ba image ndenge zo passer ndenge bato bakendaki na prison bato ba yibaka ba image ba chasseur d'image bazali ki déjà kuna na pavillon 8 chambre D place esika Vital Kamerhe azali kolala pona kozwa ba moi ba image ba yibi ba tinditi na ba réseaux sociaux donc ezali ki bongo ceux qui Vital Kamerhe azali bongo kuna na prison ba lobi azali soupçonné hein azali soupçonné na détournement ya programme ya 100 jours programme ya 100 jours bongo ezali nini pona bato ba ebité bato bazali ki informé te programme ya 100 jours ezali bongo bokoti ya Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, n'a pouvoir à instaurer le programme il y a 16 jours pour la Kubongo Banzela. Tout le monde qui déjà mis ça les alliés ça les mandats, mis ça les basso de mouton, batuba beta maki fimbu, le cola qu'on dit à Africa, ça beta maki fimbu. Après avoir beta ma film de tout le monde qui maman bende bandi ko mata mis ça les bandi ko sal matozo mi tuna motuna Congolais ninga kaka fimbu. Tout là dans vidéo où il y a président de la République ou les kaki bongo na top pour na koloba ni au décide de la loi. Atoza mastananga veut dire ce que Salim Beba ko kota prison. On li kamba ko pona au salango yo oza mona mai nanga c'est vrai totanga kana yo ou bien to bandano et tout ça boloko tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozo côté. C'est pour ça que je dis biso tozo côté parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système. Ma vidéo, est-ce que tu connais le président Félix Antoine Tshisekedi, il a dit, il a fait. Voilà, tout ça comme on a la réalité, ils ont appelé solo, tu es bien la République démocratique du Congo, tu mets ça pour vivre la mascarade sur terrain, population zali kolobaka, tu es bien, ils ont un lokuta, en tout cas tu sais
na Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, basala musala, surtout justice et sala musala. Et si bolbaki déjà état des droits, est-ce que état des droits nango yango oyo? En tout cas, quand il y a émission oyo, na deuxième partie na biso to koyambela bino maître avocat oyo koya ko expliquer biso ce qui vraiment état des droits ezakati na kati ya mboka oyo lobi to mona ba spéculation alali la prison alalité lobi to zaki mbutu mbutu to lali ba minuit pour na koyeba kaka ce qui Vital Kamerhe alali bongo na prison. Abimande nini abimana butu azawa petit na ngai wori varate azawa zo solo la na poni kutu ya mutu na to terminer pesa solo na vokana donc azali hein tous en même pavillon même chambre un voisin tous en aya wa petit na ngomoni ke ba Subaru donc songa na la ya tembe mouvement menge kota yo tous en ekutu nga to cha novela salanda ba film novela tous en aye awa tuzana yeti na minute na bano yazawa mo supitiranga internet na biso kuna na site qui vous batindeli biso ba message pona koloba eteke kuna ba militant ya INC baza ko sala bongo des autres na ndenga ko sakana en tout cas ezali bien te na période tozana ngo ya covid-19 maladie ezana encore na mboka en tout cas lobi pe VK persala ki malamu te pourquoi pas ko kende na coulisse ko kende mo ko bata ma ko sensibiliser batu bongo botala na ba image oyo ko sensibiliser batu bongo batu ba ko accompagner yo eza ko tchapeka bango en danger est-ce que lingi vraiment ba militant na yo est-ce que lingi vraiment bato bazali ko soutenir yo ko tia bango en danger yo to mona ki veka alati moko nini masque mais bato bandai ko accompagner balata ba masque te banani vraiment hein bazali ki contaminé banani bazali ki ko mema maladie wana to yebite mais bozali ka ko landa ko tia ba vie na bino en danger to tikala en confinement ville ya Gombe kuna baza en confinement. Mais selon ba soupçon bato msusu balonga ki na bango Gombe baye na bango na cité est-ce que maladie oyo vraiment na Kinshasa hein tokolonga yango ndenge nini tala docteur Muyemba lobi dans les jours à venir ceux qui toza ko continuer bo toza ko respecter ba mesures présidées pour la prévention ya coronavirus wana ko panzana mais tala est-ce que makambo komi suna Congo hors arrestation ya Vital Kamerhe oyo et côté ici les sous corona na ndenga ko sarante na za ko yibisa bino parce que ba entroupement o esalema ki lobby tala baza ko landa avec sans pourtant se protéger, sans pourtant hein, prendre des précautions à tabino pe ba kondiango boza ko tala te kaka bino moko bozo yibisa bat bo fanda mais kaka bino bat bozo ko entraîner sous population à risque ya kozala contaminé hein vraiment ngaku na boy ko kita na terrain parce que il faut ka komi batela ceux qui tomi batelinde maladie oyo et ko kinde musika na biso ko sukola maboko ko solola mutu 1 mètre ngala cameraman nanga toza 1 mètre hein ko sola na coude hein ce que moni ko mona ki ba fièvre bandi ko mata bo benga mbango ba service to tika congolais lingi tembe nazo yibisa bino Kevin Black Lino Paris Londres congolais lingi tembe asunta mananga hein aimé unda congolais zande tembe tetu atako bache ba mesures de prévention atako bakangi Gombe za en quarantaine confinement total mais batu bazo ngazo sola bata Gombe bazo bima zefika lenda esinga kazo beta ba tour na Gombe wana mais sou babi confinement bo fanda rapé na ndako te to landa na makabo TV Kaza bien protégé à la prison en attendant ça la quinte sur dossier où il y a 100 jours dossier 100 jours pe to le li yango mingo $15,000 et bungaki $15,000 et bungaki na ebité na ko mekana ko benga moko ya cadre ya parti INC pour na ko yeba nanu est-ce que VK vraiment azana pavillon oui to yo kangana bino soki ayambi malamu soki ayambi pe te malamu to benga ina to yo kananu soki vraiment VK aza bongo internet kuna na pavillon 8 na chambre D kombo na ye monsieur Justin to benga ngana bino aza cadre ya INC soki ayambi malamu parce que moko déjà na mekai ko solane albi ba oyamba te ba fandi kimia est-ce que après arrestation oyo cash et kotika la kaka ini to INC ko longwa mopanzi ya IDPS to IDPS akotika la yemo. Allô, bonjour monsieur Justin. Bonjour. Je suis Patricia Mananga, journaliste à Moko Média. Vous êtes en direct dans notre plateau. Tobengio pour na soplice. Est-ce que VK a vraiment un pavillon 8 na chambre D kuna na makala? D'abord, j'ai numéro là. Bon, tout ça, il y a une investigation pour tous les numéros. Est-ce que tu as un journaliste ceux qui ont un numéro? Non, moi je suis désolé. Moi j'ai. Je les en prie vraiment. Voilà, très chers téléspectateurs, bozomo na bango moko, hein, ba cadre ya INC baboyi na bango koloba.
to éviter ceux qui n'y ezali pour battre manasima en tout cas to lembaté to koba kakati to koyeba vraiment vérité ya makambo o ya arrestation ya VK dans la prison pavillon 8 na sol na ba cadre belé ba boyi koloba ba boyi ko yamba la téléphone bino moko boti ko landa moko to bengi na téléphone na boyi ko yamba en tout cas dossier o eza à suivre boti ka la brancher na bon moko média surtout bo partager vidéo oyo hein bo partager vraiment vidéo oyo hein bo partager en gros to kozonga sur le plateau pour to yamba mettre avocat pour dans kolobela ceux qui vraiment état des droits et koti na mboka ah to moni ba kondi ya mboka bango moko ngai nani na prison ngai nani na prison vraiment c'est une très bonne chose hein ceux qui to kosala bo ceux qui vraiment c'est vrai en tout cas ils allaient vraiment décollage moko ya kitoko pour la justice ya mboka na biso na République démocratique du Congo vous avez qui belé branché pe connecté na bo moko média bo continuer kolanda bo moko Arthur toza na ka pour na kolobela actualité merci à maman Belinda Chivula maman wazali ko soutenir nga merci na ba internautes nyonso bo continuer no rakusala hein Roland Christian Fata kilomètre donc bo continuer kaka ko s'abonner massivement bo partager surtout vidéo Béni Mafuta mon réalisateur toujours derrière la caméra merci à vous au revoir.